les potes qui ne ont été dans la moitié. Ok. Qui n'ont été dans la moitié pour Monique et moi, ça a un poteau. Envier Moussalo Salaka et celle qui a bien le binôme temps que nous kuna a commis ça instrument manipulé par ailleurs. Voilà, c'est ça. Jamais. Jamais. Et c'est nga que ça la toute de façon il y a qu'aucun dans ma propre moyen. Voilà. Tant de lois aura maladie. Voilà. Tant de lois aura maladie. Il est tombé que moi si à mon avis que santé de loin et si m'a télé sous de loin à ozon a invité. Voilà. Dinga qui n'a Afrique du Sud. Et ça là qui a kendé. Mais entre temps de là comment on benga baba sinaï. Mais on dit que hôtel on pas bagolois, on a pas la nio trop pas bagolois, ça dit ba soutenir ayo pe ba. On a vraiment aimé envers bagolois. Voilà. Bagolois ba linga makasi. Tout le monde a ba challenge au ça la dynastie vraiment ebelo découvrir banzembo ba tout na zoye baté bagolois bolingi botanga wapi. Voilà. Parce que bolingo na bino il est qui a ba pasteur. OK. Parce que bolamu na bino bosalaka et c'est qui ba pasteur basala mais bosi place à pasteur beaucoup c'est au bino. C'est ça. Ndé abongo au moni masolo ya double Adidas. Voilà. Le padre ya mukolo nika bolonina pa luzoi. Voilà. Moto na yambo. Azo kende koyemba. Azo kende koyemba ngana FC bino boya babie etika ki ya mukiet ya le 21. Voilà. To popola ngo le 21 ya to papola ki. Le 21 na to popola ngo kaka. Ndabo pop kozala décidé par les padres. Ngana FC bino ngai. D'ailleurs le padre comment otamusanga. OK. Moi bon la boire un peu babeki la télé c'est pas fait mais faire dynastie déjà comme tel musanga. Voilà. Parce que ko tambola itika ka l'Europe. C'est ça. Ce gars la matérialité Europe ko ba malamo. O tamboli na poto. O tambola. Mais la grande compromis. OK. Comment compo? Wake up. Wake up. Là bon la koya retard. OK. Mais là écoute ba tubiso ba yaka va. Voilà. Ba vendre ba kitu. Après ça kitu ko. Après ça kitu ya ko. Je monte yo matin matin mabo. Voilà. Quoi ni à cause de loko. Batem si pe mukolo pe kitu. Voilà. Ya va tirer là compo là. Vraiment la bino vraiment en France. On a fait ça quand la bino en France. Tout ça en tête à tête. Et là bon. Ba te faire rumba mais bon moi debout la quoi qui ba be kasi pe butu robo. Mais la comprendre. Artiste debout. Voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir, ici Kabozu Libiso. Merci pour la confiance et surtout la fidélité. On vous renouvellera toujours dans notre chaîne Kosa Leka Télévision. C'est-à-dire, toujours supplier, vous s'abonner massivement pour faire propulser chaîne, pour faire des opportunités à Rolanda Biso. Toujours dans la recherche et l'image, Biso, moi, Makele, la trotté. Toujours essayer l'actualité, les news et surtout, on a besoin. Les lots, tu es vraiment, bon, mon habitude dans staff, Kinga Kati, et pas la famille Okitala, tu es un grand gérant, Dadi Okitala, tu es un vraiment, tu es un staff, dit Luka, artiste nabino comédien, artiste et comédien, nani, tu es ambi, les lots, tu es ambi, artiste déboule, mais sinon, tu es bandate, émission sans te remercier, bateau, ba soutenir Abiso, ba faire propulser chaîne, na ba conseil, na ba moyens financiers et puis matériel. Topé Simbote bon on arrive fine la patronne Johanna Pedro depuis Allemagne, Topé Simbote na Fofana Toussevo, Jean-Claude Fouamba Coolman, Yves Nakasi la Trave, Nakas, Topé Sibinombote, ingénieur Glory, Fongo la biso tout monde invité na biso artiste Déboule. Artiste Déboule, bonjour.
Bonjour, le grand journaliste Ken Mampouya. Ouais, artiste de boule, bonne santé. Ouais, santé normale. Tout le monde déjà santé là bien. Ouais, il y a un bien côté santé. Voilà. Artiste de boule. Un mot, bah mon robe na golo solo, obi obi na spé pas faire rigolo. Ouais, moi la nika boloni na les pas de. Voilà. Artiste de boule. Tu as mieux le na po ya batu nyonso. Là c'est vrai, tu as mieux le na po ya liboso na artiste et comédien parce qu'il y a plusieurs gens ba bien yibiso ba bito joyeux, to lukayo. Tolukio comme d'habitude pour tout ces ça fan na yo bato balanda plus et maintenant to bande émission te santo lobela lisolo ya liwa boto perdre siko ya vient na biso Johnny Fay papa na biso puis grand artiste na habité moi malobe rosa nini dia wana ouais na pona liwa ya Johnny Fay collègue na biso Johnny Fay voilà ça la biso passe mingi ils avaient vraiment bato debout de l'opéra n'a pas tourné là bas a ta chance mais malgré tout il y a qui voilà baninga msuba qui baninga msuba tikali bon ezan zela ya batu nyonso ezan zela ya batu nyonso mutu moko ta otikala éternellement na sambo kilo voilà est-ce que a inspiré quand on peut Johnny Fay au tala na télévision parce que en vrai dire yo otikala tourner na été ouais non na tikala ko tourner na été tant na loba na tikala ko tourner na été na ndako luka na occasion vu que yaza ki na Europe biso tozala biso na Congo na biso voilà mais ninga ba beta puis mon batou na bango awa banzonzi ngebenga bango awa je pense que na yeba ekete na ko ta chance ya retourner na mais esimbete lelo akei na tiki te mundi moni pe malakimia voilà po lobi na ngweza biso nyoso biso nyoso to koleka kaka voilà est-ce que liwa soit sango ya Johnny Fay le comédien azaki na poto là on a qui contexte en ça dit moi sans ces là qui il paraîtrait que il y a des problèmes ya mukanda moi ça maltraité moi trop tia kufi o yambeli pena message wana ndenge nini et puis message ni opé ça na bande ko no soit ba vienne soit yo pose un grand comédien le jour l'autre o que ne poto ou na même makambo ya kutani nango conseil ni opé ça na ba vienne o misusu ba na poto soit ba okende bazaki mukanda na manière o ve Janifa ya kufele ouais conseil o na opé ça ba ndeko na ngai voilà bon on appelle ça ka conseil était que o ka pour ma collègue peut tomber na mutu nyonso c'est ça voilà ouais omoni na vie li alelo omoni basi otolingaka pour vraiment kokende poto kokende honte na nzela mwasi OK kokende honte na nzela mwasi pour moni que mwasi aza poto envier musalo salaka et sali ke abenga yo lobi na ngona to okende kuna akomisa yo instrument manipulé par ailleurs voilà c'est ça jamais jamais et senga ko sala tout de façon ya ko kende na ba propre moyen voilà oyo komi lelo tozo mona ngo vu que vejani pona mwasi voilà pona mwasi likolo mwasi abengaki ye ayebi ke nde abongo akokende akozala bien parce que moi ça vient qui musala na ye mais lelo sikoyo pour penser au vejani azalaki nango il y a que penser moi ya mabe pour na moi mwasi c'est ça mais c'est que moi mwasi azalaki na plan na ye ayebi ke te on est la bengi eboye azala manipulé par ngai nyonso na ondo sala ye ando yo kakanga voilà azala ba mot à dire te envers nga yango moni ke na moni ba vidéo circuler il paraît que vejani ko kangina mobile OK na kati ndako vejani tazo kufa la fille azomona la brune amona ti vejani tonga akuti na chambre oyo balala ye na mwasi na ye na yakuta mutu mususu na chambre ana ikamusi vejani kokweya mbala moko leki akendo benga ba abenga taka ijon ba yo ideye wanini ba ben abenga ta mutu te on va négliger en sorte à négliger c'est pour cela que voilà et là c'est que azala qui n'est na bolingo vraiment te voilà OK bolingo na e ezala que pona musala ove jani ando sala c'est pour cela siko musala ngotango komi pene moi si yango mutongo ando sala musala komi pene akomi siko ko négliger mutongo siko OK c'est pour cela to luka yango na lubaka
na banzela mo bon pe na kuta na ngo basi pe ba ko mo ya banzela ate na sepela oza très beau banini na nga mona forcer ko linga voilà qui moi ça yo linga non tout nos sous question apparemment bino ba artiste et comédien beaucoup il en mambo moi trop tu rappelles bah tu yo fan vraiment pemeni ya président Charlie vie de loin vous avez moi trop vie de loin le président a comment ba mambo moi genre voilà vie de loin mambo moi genre on dirait tout ça peut foyer na e ba sens moi bon ezalaka nini pas na bino bozala la maîtrise ya basité bino ba artiste comme parce que mambo e comme la rappelle mutu moi trop ba tunyoso en sorte mais bino ba comédien moi trop bozala maîtrise ya basité soit basi balanda bino pour na succès après ba moni réalité ça nango ba omona na télévision te bien nini phénomène ya rappena nini robetela biso moi moke intégralité bon au moni na makambo ya président Charlie Nongi voilà so na otala ngo ta sekande basi nde na sekande basi OK parce que muta pesi valeur po moi c'est tant alingi mobali alinga mobali po mobali pesi valeur c'est ça parce que mobali ko amemi otina ba niveau po moni en réalité de loin azali na basi voilà de loin pe ezate moi sina liboso yo voilà ezaki de loin azali na moi si vu que nda bongo moi si na ye oyo babotani bana tant de loin azoka maladie voilà tant de loin azoka maladie il est tombé que moi si à mon avis que santé de loin et simba télé musu de loin azonga invité voilà ndinga kenda Afrique du Sud et ça là qui a kende mais entre temps de là comment obenga babasi na ye OK abenga babasi na ye o kingani moi o yamba te mais o mususu ana yambi o mususu ando yamba aza fi oyo babalaki voilà de là atali qui était azana amour envers là voilà parce que basi nyonso na tshai mutema na benga bango ba yamba te oyo na bengi ayambi c'est que ngape là ça geste mo ya malamu po na ye po batu nyonso o basungaka ye ba artiste nyonso basungaka ye o bazala kati ya groupe de là a récompenser bango OK tant on peut amoni geste moko boy et se manifester envers moi aussi il peut lobi que na ça pe o ya malamu c'est ça nde et comment est-il à niveau ba commune les loba sali religieux qui ba côté ba salle siko oyo to lingaki to zwango kutu hein les débits to zwango les débits to ko zwango na kata makaka c'est ça basi nde na eba te na dungana tu na pelo kongo balukaka nini c'est ça balukaka nini na mutu o asali ke balobaka o aluki ke okoma en valeur yende ba considérer voilà comme on est en amateur etangama voilà parce que bino ba artiste comme yo ba star tout le bango vrai oui que biso kutu ndelo bongo asepela de loi bali ekutu OK ya ba artiste musu ba balusa basi mitua c'est ça oui abalusa mwasi mutua nini voilà a raisonner que ndelo bonga misu na ekufite na amona bimona mon siko na we sa obala ndenge nini voilà et comment kutu mwasi le contraire mwasi musu za tinda là pour artiste comédien balé mais artiste comédien là c'est ça mais de loin akipe lo wana de ye moko abimisi mbongo na ye alaisi que te o sali ngape ni fona sala plus likolo nango artiste de boule na si ba internaute ba la nyako ça les gars télévision ba comprendre vraiment moi contexte on obeti et puis moi histoire là vraiment to encourager basité na mambo bo ça ba artiste comédien bo moni au faire perdre vie à mutu moko boyaki très important dans la société on a des boules non linga tina ba 2030 artiste de boule vraiment aux a permis la vie de loin est-ce que to ko ba moi mukie nanya pesa obena goût ya ça théâtre parce qu'en vrai dire yo côté théâtre penda ba kalebele te ke ba to ebele ouais théâtre na côté vraiment kalaté voilà na ya pesi yo goût na ya jouer ba le plus opportunité no genre on ni po ba to belé ba enviara ba vie de loin na ba pembe na bango yo opportunité no comme na bango pembe ouais ngai vraiment na théâtre na côté vraiment na temps ebele te na sali na banda théâtre na bani théâtre na ba 2019 na fin 2019 voilà bon
mutopé appelle ça une force malgré tout tant on a allé dans nos critiquer non fingaï OK parce que dans nos on dirait on qui s'habille sur la personne vivant avec handicap OK mais n'a pas la tête à jeune mort pour encourager c'est ça ils ont maman rose voilà maman rose ça pas mon de gauche OK voilà pièce au tourner quand on appelle ça carrément artère principale là qui bosse né mais handicapé adara vrai handicapé vrai handicapé vraiment OK il y a vraiment ma colo mais quand Kangama voilà je vois angulumaka nini mama rosa OK mama rosa na ye wana siko voilà yende mutu ton atalaki na yobi nini ndeko mikitsa biso bobo mona kwa imilie biso moi en plus pe bando pesi babekite tellement akota mona babekite parce que ma connaisse ayi boy OK so ezaki boyende ça va kota mona babeki mais bako pesa ta veloté ata mona nini kaka ma papa ba nini et ça nga bien té mais avec le temps on a vendu na lobby qui était faut non comment ça là moi théâtre kobina kobina ne ashmi ko evinemi nemi kotaza ba mbote bele artiste ashmi nemi kotaza ki yene muto pesa ka moral en esprit ai senga yake masa nga tango lungu na ba homme na bango kuna to ba bengana bango mais masa zonga na palais ayo beti na ngal solo tenga comme un artiste et singa makamuna ndo sala yo pe faut se présenter ka ndabongo faut à esprit vie to yebité tout le monde a un clip na Ashmi ouais ne Ashmi na sala na clip parce que ngande mutu to bandane vraiment solo no ya motivation pour to ba do kota ba clip ba ndai singa ya na la bete problème ezate ndi to koma na bango ensemble ana ndi to komo bosser na ne Ashmi ko bosser to kenda pe premier concert ni ma betaka ezalaka na hôtel la musique tout le monde est en tendance na kenda wana au sentir que pour batu bateli mbane bele kana obima au sentir batu ba oloba au sala nini siko soni elingi heureusement tellement dans les bada tellement j'ai déjà conseil pas nemi ba motivé inga déjà na bimi na tekaka le contraire na chanson de batu maloba OK batu obando loba o sala nini nde le contraire bango ndi bayo ba mandimbo voilà bayo loba te bo bandela ka pour la jeune garçon mais je comprends était moi mai anako visionner makasi pour na ngai voilà nde sala ke moi akele le kotaki mais et c'est pareil qui bisoté to tikala ka na ba bonne relation bando so na biso nde loba ite na poussa makanisi na ngai na ba artiste comédien pour peut on ça peut ba imu na nemi voilà na bité na poussa makanisi na ngai pa na ba artiste comédien na obi artiste comédien nini oyo akoki olunga na ba douleur na ba mo o esala nga choc mo na motema natali ne na penser mamoko de loin pour na nga kende pas modéro pour modéro za na lemba voilà ne raisonner te modéro azala artiste classique mais so na ke na artiste comédien o mutolongola ba douleur za la de loin c'est ça pour na ba douleur na sens nini kolongola douleur na sens c'est que on ba mo o ndeti par exemple ba mo o esala biso passe pour na nga déjà lungwa mais tika la pour na bandeko mususu ça parce que bandeko mususu so lelo benye koka bo be bana OK mais on bosse avec ça on n'est pas de loin abenga ko koka abenga ngai ça et ça dirait ozana ngo déjà mais à motiver à motiver ngai et ça dirait que on rappeler ngeloko ça na 400 autres nanga mais ce que nani do pesa nga effet mo ya douleur voilà oui et comme on côté na 4 ba douleur ti et ça quoi que c'est injérité OK c'est injérité ça ka rappelle karati et lo mo ozana ngona nzoto ba nini sikoyo ba ndeti ngape nazaki na boyebi te na ndomi mango comme ingénieur yango ndo chokinga na beba ba camarade belé pour ba ko mwana o senti soki camarade bebane alobi koka c'est le possible
bosolo la te bobeta une semaine bosolo la te yo pe kutule musu kozwa une semaine te ngande tinga na pe na kozwa une semaine te na kota na chambre o pendant ba 2 semaines et comment balusa mutu na nga pour animation ma so kana nga vraiment et loko ka lobani mais ton accueil pas de loin Charlie Nonge il faut la kaka il faut la kaka o mutu aluka akwesa mutu no na se yene mutu akota nazwa ya na koma pas de loin na komisa na go président Galawate azalaka na Kisangani bazali na ba mobikis na ba modéo après avoir ngana ye na kutani kana ba collègue bazali place ana to sololi na bandi répétition ko banda répétition na ngaya na commencer à battre ça va kendaka libo Lem susu bango siko ba conseil ki naza esprit ya bana ndako. Voilà. Lem susu ba lobi na ngai koka esa nga passe. On va dire que mbise. Nga déjà na yaki déjà na beat mo. Voilà. Na ina man esprit. Taka tukutana balo si scène ya répétition. Balo sa nyatinga ba mo boyo koka yo ba ko. Amwa ka ya mo no komo wa seka. Na suka na ngalo bité. Na CP l'esprit des jeux à la. Voilà. Pour attaquer vu que ce moutoana yé donc on Napoléon à de bêta on est superstar mais on comprend que on est déjà passé voilà donc président yé premier gag de tournant on a kanga catch voilà voilà on kanga catch à makolo on a kanga catch on a kanga tena click bon premier gag na ngana yé voilà tout ça là 5 gags les jours non mais gag o e beta makasi na YouTube ya ngwana exactement on a kanga catch ana wadi nde avant tout ça ne gag ana aya mona ngai leki ne muta signaler nga copie au monde président na abi président na ina na mona déjà to solo appel ba WhatsApp déjà pour ye muta tinda nga vraiment vers groupe na après ça lobi kokoza Abi ibandela scène déjà voilà quand tu j'étais déjà là comme ça attaque c'est que vous avez bien pour la ngayo na habité président azali à la telle lunette mo boy ba lunette on ebuka na pok hein aïe sanga koko monde na buka makolo na omoni supporter c'est t'es président ngamo na yebile pourquoi na pas na pas to bandani bagagi ana andima ngai abi aba tu misusu la tourner na bata défaut ba premier jour au tourner na bata défaut ba misu ba ga esprit au moins soki olobi ne bon a te esprit na scène mais soki bon yé a tourner sur na tableau a ko vanda koto mo bo voilà parce que maloba oyé aloba na scène il est ici di banda aboyi côté kango sur scène voilà pour Eurobe Sara bota image mais akolela en dehors ce que yo na scène vous allez fort les bandes sont pas fort la CP n'encourage non ce que on a mis tout qui coque ça ils ont fêté avec voilà mon couteau dans la coupe le manzela et mon boto koko lingo lex avant de répéter ce qu'on a comment nous candidat bateau baya ngo bazala wapi batema côté bobe ngata lo la blitzo lo comme dirait énergie na ngai et c'est ça ngai na sanga lo ko seka la blitzo benga lo ko na po c'est ça ngai artiste de boule ingénieur ya Robin de la biso na portrait est-ce que malobani oyebisa na bateau vivant handicap le roi yo olem so basanketaka ba mona ngo le rôle les a des faux moro éternel au tigala bango toujours na mémoire motivation ni nous repesa bango face à caméra avant bon et là on a eu ça là bandi ko ngai ko baza la personne vivant avec handicap ngana obinga bino la personne vivant avec handicap na binga bino ba koka voilà ba koka bandi ko ko la ba koka parce que tout le monde a esprit complexe po na beba na te na mkuta mutu po kamoro bo abeba na ndeko o kabele mbongo po abengi kaka bosani kombo na ye abengi ndeko mo pese na koka na tambo ndeko koka na yoki abenga koka poani na abenga koka ngai fale abenga ngata na nga mutukutu na yako tu na ye
ah ndeko osika bopwani o te ndeko na kabela mbongo otina aloba ke wapesa kokana aloba handicapé te na esprit complexe bopwani ndeko longola esprit complexe pour ba bingo mwana eza français ko keza lingala boso ba bingo iboso o kandenge nini bon pour na ngai ndeko kocha ka oyo ekoma limite te pour la vie na yo ekoma limite te yango te moto ekofaire empêcher oluka te et empêcher te omoni so tozwi d'exemple ya bato oyo baréussir na vie baza mpe bandicapé lokola biso na yo neti Martin Kane personnel bafrère Patrice soki bakumbaki esprit na bango ke toza na défaut moyen toluka eza te banga bazala lelo boye te ok tellement bazalaki boye bakomprenaki ke te makolo ekufi moto ekufi te c'est-à-dire longola esprit oyo oza nango na koyese limité kaka na esika moko pensaka bimisaka vision moko ya de loin c'est-à-dire okoki kosala koyokola métier informatique pesa métier ou peut couture pesa métier moi nini susu ba métier c'est belé on a ko cité yo pe na susu nga pe na ko bossa na ko ko bossa ba métier c'est belé faut yo kolaka ndeko na ngai pourquoi qu'on peut se biso passe bo bis bakomi kobenga biso ba mandia à cause na bino bandicapé bokomi kosenga eza lisumu te bible etinda biso to yeba kosenga mais totala rapé banani to senga ponde ko mususu o sentir que abimaki kopa zuite yo tellement mesana ko senga ko tanda nini o komo senge boy atatoli yo buzoba moko ondimaki te soki bakabeli yo na ndenge osengaka na so bakabeli yo ezala $20 ezala $10 créata moi paquet ba simboki na yo tchango li sol pango te kaka il s'agit tango oteka wana eza bandeko misusu bakoki kosepela ndenge oza courageux oluka na ndenge bongo bakobakisela yo na place obetali bako omoni nga ndeko kola ndeko no debout naza koka lokola yo ti na koka lokola yo mais na se baza te na banzela po nazo se comprendre que nini eza kati na nga nini nakoki ko dégager nga valide ko monela nga te nga valide ande ko na ngati yinda ko misanga nemi nga na ko misene ni te na bongo il faut ozala na courage longola esprit oyo ezomema yo otia défaut no ekomi ndire limité pona yo na koluka longola le muso envianga onvienga atende ko ngana aza koka malata abia sala ni nasa kola yoti yo muko envienga siki na nini nga siko muto enviaka ye ope na yo loba nazala complexité na leka na lingara beta pe osenga te na luka musala na ngai tant que na comme artiste et comédien na kati wana ba bénéfice pezali na luka wana nzela mo soki yo po luka wana nzela na te kendo luka wana ba nzela ba métier mususu informatique coupe couture ba makambo belé wana ba peso valeur so ngo comme la valeur ba considérer yo ba tindela robe invitation salela makambo wana loba c'est bon. C'est très fort, c'est vraiment très fort, très fort, très fort. C'est vraiment très fort, très fort. C'est vraiment très fort. Merci beaucoup artiste à debout. Vraiment émotionné, il y a pessi même bah ma mis surtout. Bande qu'on a biso pour ça te négliger rabino vraiment vous allez très makasi, très motivé surtout. Bon moi le roi est à star, à connu sur le plan et à théâtre na Congo yo. Avant na dema kololo la bisoté mais à ça là on va explorer les gabatou sous voilà ba pongi na ndako ba sens mo bon je crois vous avez très bien capté son message et puis là musuba omona ke oh voilà là musuba omona ke oh azani valide omoni ande koloko la bino voilà
na ndeko lokola bino la ti ba protège o nde muté pesa un équilibre on a tambola bangomba je pense que les grands journalistes étant oyebo kiti ba descente na lata ngonde pona ba ngomba wana pour équilibre ezala naza vraiment ndeko na bino ya déjà kapasa chez biso eza nini eza organisation ya bandeko soit ya ba ressortissant tout ya mbanzalemba oza musika mboka na poto libanda na Afrique libanda ya province oza ressortissant ya mbanzalemba initiative euti pa bongo dadi okitala la bandeko mosusu vraiment et osala biso bien soko rejoindre groupe pour na ba initiative pourquoi pas faire développer quartier mbanzalemba quartier ba 10 match ya ba Johnny Aliambembe quartier ya ba Josué Sebago ya ba Désiré Moulengi ya ba Sagesse Kilumbu ya ba Patrick Kapende Sankara Master Eric Bita quartier ya ba Jérôme Madia ya ba Elvis Manzaka Mataki depuis Côte d'Ivoire ya ba Nadine Mumbanda ya ba Nanou Sengi ya ba Sagesse Kitoko quartier ya ba Deboul ya ba Tunyoso vraiment idée initiative eza bien capable chez biso vraiment tochamo molende na plan yo sala yo faire développer quartier. Artiste Deboul, il y a biso moko. Artiste Deboul, à part que comédien, oza comédien gaulois. Lobi non nini pour na double Adidas Arena, il y a papa Hervé Gola. Ouais. Biso doza pour la musala. Voilà. Doza pour la musala promotion kaka. Papa Hervé a fait biso des dates. Les 20 dans les 21. Les 21, voilà. Et avril. Est-ce que vous avez poto? Ah ouais. Mais obi ke otala moi pas ba gaulois nga pena la nio trop pas ba gaulois ça dit ba soutenir yo pe ba naza vraiment aimé envers ba gaulois voilà ba gaulois ba linga makasi tout le monde a ba challenge au sala ya dynastie vraiment ebelo découvrir ba nzembo ba tout nazoye ba te ba gaulois bolingo bo tchanga wapi voilà parce que bolingo na bino il est qui ba pasteur OK parce que bolamu na bino bosalaka esengi ba pasteur basala mais bosi place ba pasteur bo commissaire ya bino c'est ça nde abongo omoni masolo ya double Adidas voilà le padre ya mukolo Nika Bolonina Paul Zori voilà moto na yambo azokende nde koyemba ngana esi bino boya babiye etikaki ya mukiet ya le 21 voilà to popola ngo le 21 ya to papola ki le 21 na to popola ngo kaka ndabo po bokozala décidé par les padres ngana esi bino ngai d'ailleurs le padre ko comment otamusa ngai OK mo bola boka pe ba beki la télé bi la c'est pas fait de faire dynastie de comment tel misanga voilà parce que ko tambola etikaki la Europe c'est ça so ka la etikaki Europe ko ba malamo otamboli na poto otambola mais la ande kopo mingi OK obo kopo wake up wake up no kopo na mo la koya retard OK mais la yokuta batu biso ba yakava voilà ba vande ba kitu apesa kitiko pesa kitu ya ko de monte yo bateli mateli mabo voilà pour ni akoze loko bateli si pe mukolo pe apesa kitu voilà ya tika na kopo là OK na histoire ya faire rigola dernièrement tout le monde est sorti médiatique il y a moko ya bino ba comédien vraiment tout une question parce que yo comédien et puis il touché vraiment moi leader na yo ouais faire rigola tout le monde sai artiste Fiston Mavinga na pesi yo mote mon vieux ayebisi biso lobby faire rigole égal fali divisé par 5 mais ba golo na moni bojongo na ba sens moko bona ebité tant que yo comédien on fanda rapena ba grand na conseil ni on peut ça venir na biso Fiston ça c'est parce que mikolo ba golo ba attaquer peu fort ba do finga ba ni mais yo ce qu'on a ebité oza ko ta faire rigole wa pe comédien conseil ni on peut ça venir na biso bon ba pesa mikolo na conseil na le ngeta mais sinon le komi grave boye pour au moni na boyi kelelo makelele inde la wape ngam nanga mais na watale sai balobi mwana mukia beta munda bakolo pe babina voilà na pe capable ya hotel ça veut pele msoko yoka OK omoni ba Fiston sai président Fiston sai na ba président baza vraiment ba ranger président la DSOB voilà président Fiston sai président Videloin et puis président Tito voilà oui baza ba légende
La légende de théâtre, là c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, il faut réfléchir bien. Ok. Pour dans l'obé là, président. Voilà. Dans l'obé dans la dimension, pour que attaché président fait un là, on a la dimension, on a notre unité. Très bien. Au moins, les jeunes, président Fiston Saïsaï, pardon, dans le CP là, il faut cacher l'opinion. Voilà. Mission sur l'opinion. Bien sûr, on a une opinion, on a une opinion. On a les jeunes. Voilà. On a les jeunes. On a été à Tessika. Donc, on a un bini si beau. Et bien, ça va coûter. Ok. Par rapport à yo. Pour yo, au sali combo déjà. Tant que yo moko la mission que fallait faire. Bazalaka na ba orchestre na bango. Yo sali combo. C'est ça. Bango so ba sa combo, ba sa on a ba orchestre na bango. Yo sala ngo na orchestre mutute, on a groupe mutute ya yo mo kaka. OK. Mais ce que ba fan ya ba les deux artistes là ba sepela na yo. OK. Ba sepela na makasi. Mususu so lobi ke a Gaulois pour ngana zala bien à ceux qui problème est commis. Pour que ce que tu as vu, on a l'image de Fiston Saïsaï. Ok. Mais si on perd des fans, pour nini, fans n'a pas se faire faire goal. Mais yo si on touché pour artiste au monde que au bomi déjà fan moko. So bazala ki 99 bazala ki 100 ba lukake bazwa ka 100%. Mais yo si on atteint déjà pour comme 100 au long aux 99 le fan moko comme ce qu'on 98. Voilà. Au comment on sous D. Voilà. Comment on s'en D. Mais ce que les lots tala ce que buzo be komi ko ça là. Bah comment comparer Herman Amis na ça c'est ça. Il y a un manque à respect à vrai dire. Ouais. Il y a un manque à respect parce que Fiston ça Amis a envié ça jamais envié Amis. Voilà. Si à cause de nini, il y a babuzo ba o président yemoko ami koti ça. OK. Les parts et d'autres bakabela biso, bako kabelo artiste comédien pas warrior. Mais il obite que sentiment na o kabelo qui était remerciement on va dans salle la bino, na singa bino boité. OK. OK. Na OK ça on émission mutu oboyo kanane na attaquer ndé mutu wana à cause de kabelo. Non. Non. Très bien. Oui. Faut que le warrior kako kabelo car hein. Mais éviter Gaulois on a préparé les sur au bombi opinion là. OK. Ah té, hier à ba kabeli bongo. Na appelle ça tendance, c'est ça ka ba kabeli par sentiment. On peine na bongo. Na kabeli les mususu jet. OK. Et ça ba le d'autres comme exemple. Et ah bon. Siko les mususu mutu on a préparé le oh le Gaulois on a préparé le auto yebité. Tant mono déjà. Mais azaki fan na yi. On a préparé le lomo à Kabila. Ce que tu as mon niveau à Kabila sous. C'est ça. Maintenant, l'ingaka président Nangaï Malasima Yebaka Kokomisa à ta vie que tout le monde déjà opinion dans des déjà. Mais qui m'a appelé ma débat. Voilà, il va venir en encadrant. En encadrant, on dit la die sauvé. Total une émission mon gars Wucholoba. Attends, ba fan de ba warrior, attends ba fan de ba Gaulois. Voilà. Jamais à coquille ko pèse sa opinion na eboy. OK. Azan bolobani au milieu du village. Au milieu du village, voilà. Azan net. Très bien. Vraiment c'est très bien compris le président Saïsaï. Pour repérer sa mukolo conseil na TVT mais le roi comme Diaboé, tu as na choix il fallait au salango nengi artiste debout la sali. Artiste debout est-ce que faire gola koyemba double fois dida ça rien na koyemba mongo kaukate. Bon, 2 jours et landana. Bon. Eza Hervé Gola a déjà une école de formation. Voilà. Il y a Wenge Maison Mère. Et Wenge Maison Mère est déjà double zénith. Voilà. Ah, bah déjà ma performance. Performance à double one. À double one. OK. Parce que collègue n'a vraiment pas place à un vraiment en ligne à monter. Et ça qui bah oh bah olenga ka bah ça ban. OK. Oh bah ça pele.
pour mon biaka. C'est ça. Il y a mon biaka si on va y déjà. Bah oh bah il y a bah lobby date supplémentaire et ça. Ok. Pour nous inviter. Ah bon. Les 21. Les 21. Bah oh nous so bah je vois qu'il occasion y a la dynastie. Bah soleil les rois soleil. Voilà. Bah déplique. Bah vu malade. Bah zébélé. Donc je vois bah surprise les 21. Ok. Ndea bongo place ana vraiment tola la kimi na deda sana mongo ko kauka te na koza bino tenga ko le contraire kutu ndea bon Jésus ko tambusa mukolo ngonga na ko kende ko tala concert ana na osavement na bino vraiment na France na France za kana bino na France tout ça ba tête à tête ba te faire rumba ba bo mo di deboula bo ki ba bekasi mi pe butu bo ya artiste de boule. Tu comme une souka artiste TV Zangonga, TV Zangonga. Mot de la fin na yo na bato à théâtre, na ba goloagno so et puis ba dédicace na yo poto clôturer émission. Ouais. Mot de la fin na ngai ezaka ki ba artiste comédien tous ara bon mon ko tous a yini. Vu que séparation ko kotanga na bisoté. To linga na vraiment makasi. Tolinga na makasi surtout côté ba gaulois surtout côté ba gaulois boyebi ke oyo artiste na bino mwana papa Hervé bolelanga makasi à chaque fois so na ko ta TikTok yo vraiment so papa Hervé memi yo te yo te na linga pe papa Hervé pour l'intérêt te voilà kolinga mutu l'intérêt et banaka pe kolinga mutu na solo et banaka sikoyo omonita moment à chaque fois na zo mo ba nini na ko région na ko yo te no bandolo ba biloba loba na linga papa Hervé pour na voix na ye yango et convaincre nga na linga papa Hervé ça ndeti batu mususu ba sepela na ngai pour na za ko ka courager o nga na oloba kaka tozala makasi pour na osomba ba billet il y a les 21 aussi sango c'est tout et puis na passer ka ba dédicace na ngai voilà na bandeko nyonso tozora temps ya komana kati ya WhatsApp maman na ngai Fanta Fofana présidente ya ba Gauloise nyonso na niveau ya Europe et puis boss Bekem Lomberto boss Bekem Lomberto sans oublier ta combo ngekima yo muta sala de bulazala yo combo lu ah bilo boli ko bebi sa combo ouais sans oublier maman Tété na Lille sans oublier mon papa Edouard Santos la France sans oublier maman ma sœur Clara na Canada sans oublier maman Marthe Nandi na France. Et pourquoi pas, je sais Sebago. Je sais Sebago. Voilà, maman, ça n'a au moment des boules, à combien de difficultés, sur un plan de vie, on va faire motiver des boules. Voilà. Surtout dans les années, on conseille les trop. C'est ça. Mon frère, Alaka Boyi, il faut Simbaka. Ngani ngaka mutaye sanga yesimba voilà na sepela na masalanga ba Rodika Songo ba Isra Tulengi pourquoi pas mon vieux Chokoto William Tulengi et pourquoi pas mon vieux Daddy Okitala tolobi tozala kati la frontière voilà. La frontière merci na passer ka ba dédicace na ngai na bana Mbanzalemba nyoso na lingaka bino voilà na sur TV Zangonga ndenge tolobaka lelo toaki na Mbanzalemba vraiment bolimbisa ba dédicace ezala trop na ba ressortissa ya awa ya Mbanzalemba to aussi des émissions tiesa to pesa mbote na maître Aigola Malunga toza pas Okitala papa Okitala paix à son âme na staff à la frontière maître Aigola Papi Ndombe depuis France to pesi mbote na héritier Mampuya depuis Libanda Mboka Espera Mampuya Naomi la même topesi mbote na Jérôme Madia topesi mbote na MT Chwakata mbote na biso na Rachel Ilanga bakombozo bunga Monsieur Borel Fiston
topesi mbote na Nana Mishomba na Shungu Daya, topesi mbote na Bobette Kilala, topesi mbote na Gide Balabala, topesi mbote vraiment na bamisu bakombo ebungi baya ya quartier ba vie ba nini, topesi bino bambote vraiment na musique esika bozali. Sinon ndenge na loba ngo souvent eloko esila raté ba welela ngo te. Pourquoi vous allez presser ne loko aussi la té yo welela ngo, c'est-à-dire tous à la focus toujours na boulot et puis na makambo est important tout ça na vie. Banzalemba le jeune botika moi kuluna to tia moi sécurité na quartier au sala bien. Tout le monde a ni bongo mbala simaso ki nzambe azongi te. Ciao. Ingénieur 15 Bassélé. Ingénieur 15 Bassélé. Ingénieur 15 Bassélé.